nini pour la cérémonie. Yahweh Nzambe tata na biso na likolo topamboli okoza malamu. Maloba na yo elobi na Genèse chapitre 3 verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été tiré. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Maloba oyo Yahweh Nzambe na tongo alelo kokisami. Solobi na ba circonstance nyoso toyebaka kokumisa otika lokumu kembo pe masanjoli ezonga epai na yo. Amen. Est-ce que mwana Nzambe moko azala kokoloba amen? Est-ce que mwana Nzambe moko azali kokobetela mokonzi na bakonzi maboko? Gloire au Seigneur. Bana biso liwa ezali rendez-vous ya moto nyoso. Mais loko ya motuya ezali ya komituna pona koyeba ete sima ya bomoi oyo bomoi mosusu ezali eloko ya motuya ezali koyeba soki nga pe nalali lokola baninga balali boye na kozala wapi. Tokotanga makomi na Nzambe naza na Apocalypse na chapitre 20e tokobanda na 11e ti na 15e verset. Na kotanga yango na kobalola ngo ka mbala moko na lingala ona ko gagner temps. Simana ngo na moni ngwende ya monene ya pembe epai wapi oyo moto afandaki. Na sebe na likolo pese ezali kokima liboso na ye. Pe esika moko te ezwamaki mpo na ye. Mpe na moni bakufi oyo bazalaki bato minene na bato mike bazalaki kotelema liboso ya ngwende ya bokonzi. Pe mokanda moko efungwamaki, pe mokanda mosusu efungwamaki. Écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivront. Tika Nzambe alola afungola mayele na biso afin que to sosola mayetokoki koyoka na tongo alelo baninga tango toteyaka na ngonga lokola oyo toteyaka mpona bakufi te me toteyaka mpona biso bayetotikali na bomoi. Biblia alobi moto akomi azali Jean alobi amoni mokonzi moko afandi na ngwende na ye bongo bafungoli livre ya liboso babandi kotala bafungoli livre ya mibale oyo babengi yango livre de vie. Balobi babandi kobenga moto na moto bakobenga moto na moto akoleka ne sambiselo bakosambisa ye kolandisama makambo oyo asalaki. Biblia lobi bapesi mitindo na bibale bamaye bandi kobimisa bakufi oyo yango ekangaki bapesi mitindo na mabele pe lokola ebandi kobimisa bato oyo ye akangaki. Biblia lobi babandi kosambisa moko na moko kolandisama na misala oyo asalaki. Biblia lobi baye nyonso oyo bakutamaki na kati ya buku na bomoi te babwakaki bango na moto oyo ezalaki kufa ya mibale. Et conclusion elobi moto nyonso oyo akutamaki na buku na bomoi te ye babwakaki ye na moto. Mais tango totangi na Apocalypse 13 Bible lobi ange azoloba bayebisi epai na ange koma makambo oyo esengo na bakufi oyo bazali kokufa kati na Yesu. Esengo na bakufi oyo bazali kokufa kati na Yesu bakokende kopema eloko ya liboso eloko ya mibale Biblia souligne lobi misala na bango
ekolanda bango asali mikolo bayeba ete suka na yango okolala ndeko malamu la question la plus importante, où iras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Parce que si ma bonne souvenez-vous de Luc chapitre 16. Et qu'on a la malamu kaka, ce qu'on l'engeli oyozanamu. Ce qui est le koufi. Que soit convocation, que soit invitation. Et le monde a yesu masia. Mais convocation, et qu'on a la polo le connaissant bisemi. Baninga na linga ina interpellé moko na biso. Tala lobi na yo. Ce qui est le liwa eye. Que soit la wadi. Mercredi na poko na bongo la motema. Na okufa dimanche, samedi na poko na bongo la motema. Liwa etokaka porte ya motonyoso. Ezala bayeba zwa, ezala bayeba kelela. Ezala mikolo, ezala bana mike. Ezala batombongo, ezala bakoma. Ya malamu, ezala kokakati na yesu masia. Yaya, ezala babeta komesa. Ezala kufa na aksida. Ezala poison. Ezala na porte kaliwa. Ti kokende kotika bandeko na demeure na bango ya suka. Zala liboso lokola motambolisi na sima lokola mobateli. Oyo nyoso ezali ya yo te ye mpona kotia trouble mpona komema yiki na kati ya bana na yo ezala mosika na kombo na yesu masia ezonga epai na yo yesu totielaka motema nde tobondeli bongo elongo tolobi amen betela yesu masia maboko epai ezali. 1977 à Mujimai. Elle est fille de Lusangu Matingu et d'Imonekene Anne. Elle est quatrième d'une famille de 7 enfants, dont une est décédée. Comme étude faite, elle est graduée en marketing, licenciée en fiscalité à l'IEC Gombe. Comme occupation, elle était une femme d'affaires. Yami Bale Ndekonabiso Merveille Lusangu. Elle est née le 4 septembre 1995 à Kinshasa. Elle est graduée en sciences infirmières, option hospitalière. Yamisatou Deogracias Kembo. Elle est née le 18 juillet 1998 à Kinshasa. Elle a fait comme étude la communication sociale, niveau G2. Rapidement, Monganabiso Eza Otanga, Tozo Lekana, dépôt ya gerbe de fleurs. Tokosala on a ordre pour to gagner cette nation qui n'a pas arrêté d'assister la famille dès le début jusqu'à ce jour il y a enterrement. Nous appelons donc pour le dépôt de gerbe de fleurs la fondation Denise Yakeru. La famille Mathilde Lusangu aussi se prépare. Toza na ngonga mingi te bandeko.
merci à la fondation Maman Denise, la première dame du pays, vraiment pour ce grand cœur dès le début de ce drame qui a frappé à la famille. Elle ne nous a pas laissés. Toutes les démarches, elle a été avec nous, elle nous a assistés jusqu'à la fin et aujourd'hui, voici, nous allons enterrer ces 3 corps. C'est notre famille. Nous sommes sous le choc, mais nous ne pouvons pas rester bouche fermée pour ne pas dire merci à cette grande fondation qui n'arrête d'assister les familles en détresse ici au pays. Merci à la fondation Denise Nyakeru. Merci beaucoup, maman Denise. Merci beaucoup. Maman n'a pas mis balé, les lots yoko kolobani pour la bateau bazar hôtel. Non, on a passé, on va passer. Bala batamiki, yo mo bala maman bon bala boy pour na nini. O boy ba liwa somo boy maman la bana, kila bana ne bala balite ba botite, bala miki. Ba maman la bana na ko ka te passer, ba pendant qu'on le battait. Merci beaucoup maman. Mbote papa. Mbote. Ah papa. Émotion aux années par rapport à l'événement mon nene oyo et les kélibiso na mboka na biso. Ils ont participé vraiment on a une grande sœur propre donc yaya on a baza la nièce na ngai vraiment donc personnel naza minga olobate tout ce que maman so na boka nzambe vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Tonton Hervé, oncle Hervé, bonjour. Bonjour. Voilà, toloba ki na pe ming tolobiso mingi tobike. Émotion eza ebele, émotion eza makasi, triste. Voilà, donc ils ont tonton Hervé, Azali, petite sœur, il y a maman Nadine. Voilà. Tonton Hervé, moi, mon pied s'il vous plaît. Tozakina depuis événement où Salamaki to komina suka, lelo oyo peut-être profiter sous Koloba na nengé lever du corps et salam. Kokate passi, participer mawa. Donc moi qui est un mot pour na nengé fondation nengé batu bazaki ba sista kibino quand même to loba kina une émission la fois passée au pe sabatata moi maloba ya suka pour les am kola suka au tozo sala ba enterrer. Pour tout le monde qui a pu nous assister, je leur ai dit merci, que Dieu les bénisse, particulièrement Maman Denise. Merci. Voilà, donc c'est ça. Bonjour papa. Bonjour maman. Nous avons une famille qui a fait des kotika biso. Et là, nous avons pour l'organisation nationale. Pour comprendre que toi, sous les émotions, perdre toi, être cher directement comme ça, c'est pas facile du tout. Merci Naba. Bateau sur Basaki Bissoma beaucoup. Quand je parle de bateau en commençant par la maman Denise Nakero et puis les autres, voilà. Donc, pour comprendre que feuille toujours bateau pour ma casse, mais en réalité on ne peut pas parler. Comprenez. Mettez-vous à ma place. Tomoni maman Oyo, maman Kulutu, tu comme on a Hermine. Maman Hermine. Pourquoi il y a une place à Boloba qui a passé? On s'y met à mon abandé qu'on a émis ça tout banana yena leki na imoko. À l'heure où nous sommes, c'est vraiment difficile il y a calmer bardeur yabatou. C'est-à-dire comprenez que tout le monde dans l'icolo, on peut plus gérer batou. Voilà pourquoi même moi je suis vraiment surpris. Il y a comme on a Hermine Akati à Makambo. Moi je croyais peut-être qu'il fallait que la Nandako. Après avoir tout déjà te démentir ça qui est information où il y a pour le non Hermine Akufaki pendant que la Hermine Akufaki Azaki vraiment à l'agonie il a fait grâce qu'il y ait quand même au moins Aza vivante nous louons le Seigneur sinon na minute tu la 4 personnes imaginez deux mamans n'a pas mis balai. Merci beaucoup. Nos sincères condoléances. Merci beaucoup. Merci vraiment surtout à vous et merci à Dimitri Bongania. Merci beaucoup. Merci.
C'est ça. Famille qui a le solo, famille, il y a merveille, il faut changer ma combo, c'est là, un document là-bas. En tout cas, j'ai dit, mais pour le soir, voilà. Nous avons un problème de la minute, même quand il a des prochains, il y a un fait aussi. La sauce à ciment, et ça problème des animés, parce que c'est un document, mais il va y aller sur la combo, ça n'a pas de problème de mais souvent que c'est la loi et la loi doit changer la cour. Merci. De manière tragique, vous avez plu au Seigneur d'envoyer sur cette terre des hommes. C'est 50. Et c'est également le même Seigneur qui a dit encore c'est 50. Partir, quelle est partir, toujours partir, quelle est la loi suprême? Et une loi où absolument se trouve que c'est les mamans. Donc il s'est d'accord, on ne doit pas vous en mal parce que tout ça va les Congo. Il faut que ça va mal. Le jugement makasi ezele pa na yo moko Jovalier. Zambe obatela milimo na bango ti bakeye pembeni na yo. Zambe otika pe biso famille na kimia. Famille ya botata, famille ya bomama toza na kimia, toza na sude, toza na bolingo. Zambe nyonso yo mto pesaka yo mto zwaka. Merci na yo Zambe. Merci Seigneur. Voilà. Nous sommes battus, nous allons laisser le mot de la famille qui sera incarné par le papa qui va nous dire un mot. Père Oloba, parce que nous avons un pouvoir ancestral, nous avons un pouvoir bokoko. Nous saluons pas tout la mission mabé. Langage est où tu as pas la mission, il y a bokoko. Papa, nous maman, naza koloba boye bakoko ya biso basetre na ngai ya famille bayebi
nini oyo nazali sikoyo nazosala bayebi ndenge natelemi liboso ya bakoko oyo mwana na biso Nadine bakoko na ngai merveille de bakomi bango basasine bango bino bakoko na ngai c'est pas en vain boponaki ngai na libota oyo otala likambo oyo oyo ekweli biso Nzambe ye moko alobi à moi la vengeance à moi la ngai nalobi boye Nadine nayebi koza lui ozokanga lisusu te me bakoko na ngai bansetre na biso bakofange bazotala nini oyo mangwanga sasali landa ye epai ya kei epai ya zali mangwanga sa okozala na kimia ntango kolo moko te mangwanga za osali na bana antuka yo moko olanda bango lokola merci soki tolongwe awa tozongi présidence epai tozalaki banda bakosele ya alors nakosengaka kaka bayo nyonso à titre symbolique. Je t'ai embrassé, ma fille. Merci. Merci. Voilà, Zaghi de papa. La moto ici, cérémonie la biseau. De manière symbolique, on doit savoir qu'à la faire.